moto ebani tsomba ngoma ibinga na mama mibali tenga pene bona mama mibali ta na Lubumbashi bozana relation na Christian Sugar. Christian Sugar abi apesa ngo belle vie ni ba voice na o suzi bantu tigaka to kana tena la duchesse de tobungisa te yene na kandana oh bona la 7e bagarre dipinele ki a 7e bagarre mon ke obeti ya na bango ya koti na bitumba ndesko ba sangelo bango mibali ba beti yo esolo bozala susute pe la kana kasi bwene na utaka danseuse nga utaka danseuse na pe bakubati danseuse ko za ndeni so azabo ete c'est ça de bilengi vie à comportement baninga mabe na satanda na ngoteke na théâtre ko za bongo nga na be na théâtre to ko za ndenge bongane banana na karaoke dans na baksata sa fonte oh vrai ngai pe mefuna yo linginga ngape na lingio awatoboti bana yoko kende na guerre fadese na fanda kalilo na futaka sumbo anda kutese grâce à maman Olivier Lembe Kabila Tane mona marina la ba bi abeta ka makasi yango jour wana ngaka beta mwana wana parce que azale pena azale pe asilika makasi do abeta kaka to pekisa boyi tino sotu balinga baza ba lesbienne na danger ba lesbienne na danger na baona ba chombo wana peno mona pena momi pena ko alongola jo nande alakso Boloko officiel, merci beaucoup na abonné na biso oboza ko s'abonner du jour au jour boza ko consommer biso sans cesse en tout cas merci beaucoup Nzambe alola a continuer toujours ko pambola bino parce que boza ko tala biso bozo tia ba mega bo tia ba wifi na bino bo préféré bo talanga tonton MG Sentira sécurité asuka ya baba ko na pesi no bambote belé partout esika bozami na mokili mobimba partout na batu nyonso ba komelanga batu nyonso ba benganga batu nyonso oyo ba sepela kana ko tala ba émission na nga on a boloko officiel Nzambe alola apambola bino na pesi mbote na boyanga nyonso oyo bazotika te ko benga surtout pona ko pesa ba conseil en tout cas naza vraiment reconnaissant na bino na pesi mbote na yemoko ba Dorcas Boloko ko depuis quelque part ba mbote belé moi c'est à moto en tout cas coup de chapeau félicitations à vous parce que au sali biso fierté na kati ya monde ya YouTube parce que au sali o Nzambe aloba ki mfo moi c'est à sala mama dambote na Daksalam ye muto sanga mikolo tala ka mi ba pièce sika biloko sika en tout cas madame Mbote do abi millionnaire na mbongo na ye alela tonton MG merci beaucoup bientôt bon mona na kata Tanzanie moi tout et ça là vraiment bien makasi nazanga moté na plateau na nga nazana star na biso Ochichi Epela alobara bien aza star auto ko présenter té mais pour na émission ya lelo o eza mystère caché na yambili bino Epela ye moto liboso afongoli émission on a bike bolinga ka mingi pe bo sepela kana musala sala depuis alors c'est Mboka oyo mais lelo isu na yambili kati na émission soto za ensemble to yamba invité na biso ndiko na fongola caméra maman Epela bonjour. Bonjour. Bonne santé normale la moni déjà. Non, ça va bien un peu plus ou moins pas plus que vous hein. Ça ira un jour la pluie tombera sur la terre produira la nourriture nous donnera la santé, ça va bien par la grâce de Dieu. En tout cas bon on est bon manga ma belle. Masiana Robon Muroto Koso Yongi Elaksa Ifengonia et ça ba mai na okaka ba mai ka Epela jusqu'à maintenant Epela créer kaka oui faut créer tant qu'artiste faut créer c'est que ça rien on doit tourner autour d'elle-même donc faut créer à chaque fois ça là bien oui à chaque fois ça là bien merci beaucoup na bien na émission nanga rubrique caché et pardon mystère caché Epela tous on a nous simamuke parce que aux artistes c'est combiné pour actualité ba boma ngote surtout actualité ezalaka makasi beta penza makasi na mato ya batu il faut tout mekasu kolobelango et ça la vraiment kitoko makasi Epela to yebaki biso to yebi ke Epela aza côté moko eza côté ya parce que pour le moment nini théâtre ça déjà divisé kabwana ezali comme bombaté toza na Belleville toza na Sila Bisalo mais tout le monde Epela pe sa position et pas famille Libota après wana Epela baye ko kanga ndenge makambo so le kaki wana
réaction ya famille Libota par rapport ya pas ce comme là qui autant bakanga qui ezala ini mama epela sokolo bango ofungoli motema na ndenge question ekendeli par rapport ya ba théâtre ndenge koma ngai nazalaki na position mote nazalaki ni contre ni pour ok donc naza toujours epela mais Bellevue azaki moto abengaka nga nangi kotourner par rapport à Sila pour Sila na benga na tourner mais pas Bellevue nangi na kotourner ok mais tant ba pro moni komelenga na mona pe assistance ya famille Libota ba yaki pe ko assister parce que naza moko na tourner kuna non biso to yaki ba menini ba nungu keyo tango zaki na société avant ba na prison obenga Bellevue mais a réagi ça te à ça les longs non na benga moi ba tuté dans Bellevue kandi na tikala obenga été po na société nga tikala olika na société nga bazunga mbamoko na Willery mbamona qui grande instance mbamoko qui grande instance siko elamba on ozana elamba mo tia na ndako abi otia ngo lwa mizi otala o seki Masia na robe muruto ko seza la maya pasite la maya pasi muninga mona kia ko pesa nga tanga pasi na lata pona rini na nazana ngona bomba ngona pale ezaka na ndako tilelo eza pale mais il en est passé déjà epela soko eze lambati eze lamba ekufite oboka ngoma eze lamba baboka lamba se ekufi surtout que na gardant jalousement oh ah oui pourtant no mona ngona raisonner mukolo ne nazalaka mais kotala ngo tango tala ngo makanisi ni ila ka ezo makanisi ila ngaka keno faut que baka kozala na batunyo surtout faut kozala na batunyo kozala na bango tipo elamba na ka ndi mutu ipesa ngo makanisi tala ndi na zayo lala na parquet na beta une semaine na parquet bon na beta une semaine beta ba 3 jours mais nga beta pena une semaine ko na lala kani lambana na bangungi onde na kweka na bash Ozaki assistance à ba comédien na tana oui ozaki assistance à ba comédien ba ekotalanga on ki randiki taiki on ki papa Chaka Congo ayaki qui son nom repose en paix donc na mona ki ba tout vraiment ba ekotalanga ouais. Mais j'espère que Pilato tu sais quand même Ramon au tu ko le vraiment très important par rapport à makamunyo soyo onyo so le cas ndingo zo bombela manandako tango tala ndeko no comédien collègue na yo Bijou la reine est-ce que Jabi qui relation ça sous ndenge zala ki susute est-ce que na motema na olobani so pété batibilo na scène lilo tena scène to jouer na biso jouer na bino ouais tout za na karaoke biso to comment appelle lisolo karaoke tout za na karaoke to yemba biso ensemble to lia to mila to vandi pas ensemble mais pesa na mbote te mbote ndito pesa na été mais bonjour à tous ces oualemans kasi so bat baza déjà belu ando tambo pesa bat bambote te na si ya respect bonjour à tous aux place au Vangi ok aux place au Vangi merci beaucoup lisolo siko ya karaoke après to moni ba bengana ki ba Marina Laba to moni ba bengana ki ba Marie Jeanne Bololé mais epela aza toujours na kati ya sorti wana ya karaoke après on te komona Marina Laba c'est sorti médiatiquement boye ba dire ne ezaki bien te vis-à-vis à grande sœur na ye waza et nene pe na kati ya musala ki ka mama Karine parle ba mbote belé respect na bino et choqué pensa ba te belé epela ochichi na landio na émission moko te au sala dernièrement yo posé contre babiloko wana mais oui on n'a jamais pour y a autant où tous ensemble les photos baraquet tous ensemble tous ça nini et puis tous nani et puis tous wapi on comprend donc jamais na rose à la pour parce que Karine pas là tant à sali initiative na ya karaoké à contacter tout le monde au balingi baya ko assister donc aboya ki mutute via ba comportement na biso yango mona ke non auparavant aponaki la plupart de ta famille botane bazala ekona te aponate yena bezo bato ba yibika ko yemba wa yibika interpréter moi nzembo moko ya aponate Karine pas la derrière façon na yaza muta aponate ya muta osangisa nde yaza vraiment na idée au kabolate po azala no yemoko parce que za liboki na baninga donc kabola te pas otika la selle comprends donc ils a dit que non tant ba problème quoi ba pekisi to pekisi le kola yokama kité tant que kolo œuvre a ouais otika désordre tenda lo bagi bon si c'est comme ça moi bo sala susu na karaoke oyo na édition oyo
ezate donc buvanda na bopema comme punition mutu nyonso soit sali erreur bapesaka na musala pour na respecter musala donc yango abaki na bovanda mais na karaoke ko ya 4e édition bozana bino eza na prompte parce que voilà ezaki bon ezande bon ezali quoi punition après bazonga na bango pour tozaki en pleine répétition eza la veille donc bakokaki kozwa pe maîtrise malgré bafingana déjà moi kala bazo peut temps ko garder maîtrise wana malgré kanda donc bakoka pe ko garder les jours wana babité tozon partage mosusu mais le quoi va se manifester qui kaka le même jour c'est pour cela Karine pas la pas baki kali normal que nous sala musala ezate parce que botos même panga en tant que leader mukolo les initiateurs voilà donc bokoka ki pe ko pesanga moi respect pourtant to pe ki c'est comme faut tika normalement c'est voilà c'est quoi souci na bango ezali ni tango pekisa ki baboya kisko soué na bango faki ba sala neti ndenge nini parce que bino na bango ezali ka babunda babeta ye ne soué zaki mais to pekisa ki vraiment babunda ité babeta ki était moi bambata ko kai ko na rapidité mais ke babunda boya en tout cas non parce que ya Willy on est mazaki wana tant que kolo place azwaki nan Sam babimisie ki atike ngakutu ba chemise na za na tisko na palin Sam oui oui il y a les jours donc on a gardé là quand on team ko la ko kozwa au moins te ba mono mabita on bi au garda biloko Sam non ils a bilamba ni ngako kombo Sam te aza mututi aza mutu aza nyamata asala musala bon pe basala siko ba yo ka etende comment ba boya se bon ba boye bato ngana boy mututa ponga na boy na mutute nga boy mutute moi j'aime tous Chichi. J'aime tout le monde, oui. Bon, faut avoir transport, on a bino moko, bon dépenser à bino moko, Karine pas la salle à l'autre côté, donc c'est comme ça manipuler la bino. Karine pas la makambo yo moni makambo yo soto bito lobelango mingi umona ekolongwa na ndenge ezali pe sa sens mongo boye. Non, il faut la vérité parce que bango bazo la vérité. Dans moment au Karine c'est siko a dini na kati ya libulu. Mais faut siko bo éclaircir public. Avant libulu te. Tant que na musala na mtafuta transport na ndako kwa komona musala de tango ke musala amwe kozala mubini azoba bapesa okwangu zanga nyama kolia mais so oza pena muto ke na musala ozo mériter quelque chose et loko za na débit tant nous avons une initiative tozo yekola tozo banda fort ya kolatsa biso asala fort ya kolesa biso ya komelisa biso journée wana ata ko louer espace ko kende ko louer place auto répétaka kuna pesa ka ba mission wana o ba betela ka biso bakota ba maki donc asoka ba mbongo Jean lobby tant aussi sa répétition il y a ba lukana stima pesi ba mission na ba mbongo na kena pesa Marie Jean lobby ngona Marie Jean takena pesa pesi ba mbongo ba pesa ba $50 ba $50 ndeni abi bo 5 c'est sûr bo pesa ba $50 bo 550 $50 bo pesi ceux qui bo pesa kanani auti ko bango na émission mais wana ndisiko ngana bité pour ngai ne banana na karaoke dans na baksata sa fonte vrai non ça à boire à manger tout va passer dans zone va foutre la transport arrête ça s'il vous plaît mais je te dis la vérité pourquoi na quoi ça pourquoi tu n'as pas qui au constater parce que na moni yango ndenge mususu non ils a bon ils a moni to Karine pas la bengaka aibi mutu na mutu azo benga aibi qualité ya mutu très bien vous comprenez donc tant déjà maman et la zana donc aibi maman et la fois zonga formela moi bière moko il faut être à l'aise vous comprenez voilà c'est responsable en plus au tient na kati donc et pas na ngai na moni na zana profit pas nae mais batu mususu pe bana profit pas nae vous comprenez donc c'est moins ça c'est moins que ça moi a capella moi muke par rapport à karaoké nze moni interpréter qui pour linga ko interpréter mingi na karaoké okoyimba ngo bandeko ya boloko ko batala yo fardese ngai pe mefuna yo yo linginga ngape na lingio awatoboti bana yo kokende na guerre fardese fardese bunda kaka kino tokolonga fardese fardese
En tout cas, félicitations vraiment, vraiment. Boyembe il m'a pingé à mon canal. Na mon épée présence à maman Biliabel, maman Tebele, la belle. Kosanga na maman Biliabel, bino soboza ba star, mais bato na domaine na bango, il y a za côté musique, bino za côté ya comédie. Oui, et ça l'est bien, et ça qui biso en plus. Parce que le côté ça la musique, ils a objet tout ça na côté. Mais ils a ce qu'on ba art moko za na 400 autres. Biso tout ça mingi na comédie, na théâtre. Mais tant maman Bilabel a se déplacer à y vers biso tant que les femmes a baxé biso sous valeur. Après biso sous elenga ko ça continuer sous karaoké ko bandaka ko yemba netinga bona na studio. Ah bon? Oui, dans la studio du Lubatika Prophète Konde à la 14e rue. Ah bon? Donc préparer des disques mon qu'on a générique pour na venanga moko Emile Kitete. On est à hors bakamba karaoké. On est à part hors karaoké. On a un orchestre événement musique. Ah bon? Les lots de jouer à répétition. Les lots? Oui. OK. Ils ont joué à répétition. Dans le Bélango, trop, peut-être, il n'y a pas non de Balboso. Dans le Bélango, parce que les orchestres sont donc tout ça, le fort, les stars qui ont bois, la mission, Yembaka, tout Kangana, pour nous, qui ça œuvreté. Donc, le quoi, biso, déjà, Motondo, tu peux pêcher, sous Toben, pour, comme le roi, biso, tu peux biso monter, immortel. Photo Baksa, Ninga, pour tout ça, la union fait la force. Ok, bon, ça, la union fait la force. Toi, peine un studio, tu peux préparer une zémo, un générique. Événement musique. Non, Nassima maman et la Moutazate. À part chérie, non. Batteur intelligent, le breveté. Le beau gars. Le beau gars. En tout cas, chérie, nana zozo va mbote na. Abeta mabe, hein. Abeta mabe, ouais. Abeta mabe, cela là on a TV par rapport à collègue notre autre côté combo. Eh papa, chérie nana za mobi mobile soki ya biso likambo. C'est fondi mela hein. So mobile mtabi si moi si. Obiso bato lo ba penza penza. Eh bolo ba penza te so mobile linga ka o. Obiso amoni ngo louche, amoni ngo étrange. Amoni ngo donc ça ne peut pas se faire. Pourquoi? Et ça, il m'a ça la montagne. Eh, mon bel catégorie, on a pas catégorie. Moroto consommation na robo. Ana baguna ete. Eh, ya baguna ye baguna yango epela. Guna epela mais ndeko moi si bijou la rana loba ke non, ayebi no ma epela rama mibalité. Bon, ngape na yebi bango na magamba mibalité, tu yebaniti. Ah ouais. Le solo ana. Na yebi bango to yebani. So bango ba yebi ngana mama mibalité, ngape na bona mama mibalité. Makambo za moto. Bon, c'est que ça y a bien maman mibalité. Est-ce que ngana okina mobile fona memaye? Non, jamais. Soki na mimi kamba moko na mima shiri no ta place to koma. Bozo maneko mimi bakala nyosto. Bando beto ko ba musinjo. Muso azana via musinjo. Ana vie normal, tazaka ko beta baninga musinjo. Azala bongo. Na yebite. Wane na yebite nazo peso comme exemple. Donc soki nazala besoin qui n'est pas mobile jamais na ko mima. Parce que la qui c'est ka une fois maman ka bimi la qui c'est bizali. Parce que ça que la qui ça. Bala na mbala. C'est na beta mara fort. C'est monde na bino za monde moi obanga makasi hein. Te za ngo mama obanga te za ka mama za na maîtrise na ngo. So za na maîtrise na ngo nyoso eleka na ngo. On continue nos gars ça non. So za na maîtrise na ngo tendo palpiter au perdre. Au perdre. Bonne relation na Hans Luzolo bobongisa. To bongisa. To bongisa. Tena la richesse de to bongisa te. Yene na kandana. Oh. To bongisa te. Tu le besoin la richesse te. To sola te poto bongisa te. To benga na pete poto za ba numéro te. Maintenant Hans quand même to bongisa to sola. Bon, ils ont makambo parce que biso moni biso toza lokola ba misusu te. Biso za ke no likambo to lobby to bendani to zongi to bongisi to zongi na linema. To ko na raté na bakanda mo na motema ba problème mo boya makama mike bon. To bongisa na biso. Bobongisa na biso toza na deux photos awa. Très cher abonné à Boloro officiel. Non la sabino deux photos awa eza jeune fille moko. Non, la kisabino ngo comme ça on met la royer bisabiso ce qui jeune fille azana. Surtout ensemble na caméraman abiso washi. Au ben de la biso mange photo oyo. Comme ça, Robin n'a pas moussous. OK. Merci. Totana oyo. Voilà. Très bien, merci beaucoup.
nabi ki régie azu image avec des photos oyo o chichi tozana des photos moko awa tokuti yango awa epana yo betana biso lisolo ya photo koma yo ko kokota na kati ya photo na ngai kokota ni kasi na moni photo oyo tango na tali photo oyo na bino non moi si kitoko boye na biso ko to partager lisolo ya ba photo oyo na bandeko na biso ya boloko ko officiel beta biso lisolo ya photo oyo cette belle créature comme ça moi si kitoko mopende pembe azana maman pelati ah bon oh maman pela o chichi ah ok beta lisolo ya photo oyo eza na année nini awa eza na 2001 ok na Chic Choc Loenge na Chic Choc Loenge na 2001 na côté pas venga Dios okota ne boye kasi boye na utaka danseuse nga utaka danseuse na pe baku bati danseuse ko zande ni so azaboete c'est ça de bilengi tout na biso si beau si belle si beau voilà wana zaki na ba âge ni awa wana ndio faut calculer ngana oyeba ndenge yo mungu mona te vraiment na kunelongi na ngoza na âge 25 ans voilà nazai na 24 ans ok oui une très belle fille vraiment pour nous là tu as ba couper te pe na oyeba na ba couper tada nazata na cicatrice ba mbasu te ba donc mpende za lengi ya kotala bon nalata na ba gondo na ngana pale na beta yango ngana gondo mwa mpepe dans le monde bono beta na lumbashi ok japonais toujours ouais manayi oh mutunanga o chichi mutunanga penza to viva trop na machine ba Christian Shoga ba Gino la Mobutu deuxième photo pe oyo na mon jeune fille na mwana na bébé na biso Bogar ti o petite sœur nanga petite sœur o petite sœur apona mona Katisuki oyo nga moko epela lisusu o epela tant na kulaki tant na zaka première communion na ngai epela ozaka moi sikitoko ti zaka moi sikitoko tala na sonité te ozaka moi sikitoko na tie pe poudre te na tie pe logo te sans maquillage sans filtre. Vous comprenez, docteur Abraham de Jésus déjà à solo la idée ma camunion surtout kitoko en tout cas kitoko déjà na âge na nga kitoko musiko o chichi sans poudre sans fond de teint Abraham de Jésus docteur Abraham de Jésus bomone moroto consommation na robo ni minene en tout cas bino batu bolobaka o epela j'espère na tina l'active ma photo ya epela bo jeunesse na etango ya kana groupe Chic Choc Loenge nenga zala ki pe nenga zalelo en tout cas félicitations parce que ozo garder toujours beauté na yo oui merci beaucoup merci vraiment epela moi le solo muké par rapport à Lubumbashi to tu retoucher na Lubumbashi bozana relation na Christian Shoga on comment na ngati Moi, kamanga suko vi na ngai ya bien ezaki na passa trop na ba garçon qui ba fille. OK. Et donc mes amis sont des bana mibali ba polulu. Bozana lisolo monter à bolingo mbali. Non non. Non plus ata yo moko. Te ba bisinga na tuno question. Te so bana ozana na lisolo mo bolingo na esi nozana lisolo mo na bolingo na polulu nozana lisolo mo bolingo na chinola. N'importe quoi. Te solo tamukété donc là donc arrière pensée ça la même pas on a pena collègue nanga camarade nanga esprit n'écoutana très bien comprendre ce qui esprit balani bo vendre ba kanisa bon mais ce qui esprit balani te net baba ba si to vana ba ngote mais balba songa za mbai na ba na ebite so to bimana ba ngwa ça ba kaka yo et bango feza lako feza ba onde ba krakenga mais ce que moi ba approcher ezati po ba bi na mutakanda ba bi mutakanda so yo yela nonde tala niveau epela na vraiment na osenga en tout cas obonga ma bien ola ta lunette na pena zongisa lunette na longola po longola ki na signe à respect mais tout longola ka ko mi super autant la bien OK très bien OK mystère caché tango na théâtre obandi ko s'adhérer na groupe na bino tina obimi na nzonzingo za ko évoluer ti lelo nini o satandaki na ngote na kati ya musala na yo oye ko kutango ya mabi to ya mala. Bon, vie ya ba comportement ya baninga tout o ya mabe. Po baninga nyoso baza mabe te. Vie ya comportement ya baninga mabe na satanda na ngote ke na théâtre ko za bongo. Ngana ba na théâtre to ko za ndenge
bat bazala po to benga déjà famille toza ba famille toza ba ndeko mais na esprit moko boye toza ba ndeko te donc on a satana na ngote donc na ba kande ba po so za ndeko nanga c'est que za ndeko ya solo so za ndeko nanga solo o sanga mabete comprendre mais tant que toza biso moko ba ndeko mais to sana mabeda satana na même pas pour jusqu'à présent si makambo yo sezo mambe poste que bolingo ezate donc na ibeka na kuta bolingo moya ba théâtre ya bien na za ko kanisa kala pour ngati na zaka na minzoto to zaka pe na ba collègue bazalaka ba lemi bazalaki ba yamile donc wo mona pena que non beaucoup mape beaucoup de placement bolé bo meli bo ensemble donc yo ko déplacer au tiki pe masanga na mais lelo yo ko tika masanga te zo bango bi ba hotela nga ndikila c'est ça so donc ça tanda na hote mais le ko ka to za batu mokili maina makila est-ce que bat ba vanda nyoso fo ezala kaka c'est ça parce que tanda na hote nyoso fo ezala kaka donc on ezaba mystère caché au kuta nango na côté négatif c'est quoi côté positif? Côté positif, bon, on a coûté la peine à maramba bien, on a coûté na maramba bien, on a s'attendait que na on saka théâtre na osaka boye, mais na zoa chance moi on a vu na coûté na maman Olive Lembe Kabila, place de vendre, ce qui na vendre kalelo na futra sumbo on a coûté c'est grâce à maman Olive Lembe Kabila. Donc ça et le comment bien ça souvenir moko inoubliable, besoin na kanisi ndingi na zaka susu mort vivante, il y a zoanga miminga na HJ dans l'hôpital, on a besoin de soins au lilo, on a besoin de nuitée. Hein? A miminga na HJ, ba traiter na bambasu, alunga na HJ, tinga na OIA dans l'hôpital ba soda, na quel soukuna na quel kozwa intervention opération. Donc maman Olive Lembe Kabila non, na évité quoi. Évité quoi. Alors na côté bandeko na ba comédien. Moi le solo moi positif. Mystère moko ya malamu. Ya malamu ezali baninga nanga ya malamu ba lineti camarade nanga Suzy Bantu na raison na ya fois. Donc baninga malamu bazali. Azola tsanga. Asa pina so voyager ninga pina kolia forme. Ya iba baguna ngati. OK. Il y a bien, il faut la tabouille parce que tous os la bien, tous os la bien. On a roulé pas, on a fait transport, on a critique, on a tout vendu, tout passé journée après na zongi. Bon, baninga na ngapi à des fois na on a fait fatwa, on a pu kota la nga ngapi non kota la fatwa kaimbe, on a pu se monter escalier. Donc baninga malamu pe bazali. Baninga malamu pe bazali. Tu as un trop peu de trop mingi ozaki attaché trop na 7e bagarre bobeba na non to bebani te via makambo te makambo ezo senga ya bobunda lekine akota pe na bitumba na ba beta pelati na se pourquoi qui bobunda na 7e bagarre dipine leki ya 7e bagarre mon ke obeti ya na bango ya koti na bitumba ndesko ba sangelo bango mibali ba beti yo esolo vous allez se souter pe la caméra mais tout ça là net tout ça net ngoko tout ça na Kasavu place ça pas ba place ça li wana tout ça na tout ans mardi passé na Éthiopie donc tout ça mardi passé. OK. Tout ça na hier appelé ngapi book fait tout tani kuna matete lobby na matanga ya collègue moko wana ngasko lobby na zwaki tante ndina kenete tout ça so bien tout ça na ta bundate nga zwa chance au sa box. Na chance au ça la boxe camarade naza sous na bundi peut-être na aux infractions pour na baga na babsu donc comme manga sous prison. OK, on comprend parce que ngana sa sport yo sa sport surtout bundi awa ngana ozana tort te ya sala sport ngabi ngai donc na koki ko bunda sous dans mutu te so ko bunda to chambongo to futa salle bat bakoti comme ça bon on a surtout so bunda kabola biso ko gagner zwa so ka pona ko bunda pona lokumu ya mbata mokili na préféré na vana ngai obetanga kaka obetanga ni esprit obetanga ka ni esprit na musunite po so da musuna obeta bien bien oh chichi ngana ko yana loko tina bamba ona prepare ka ilo moi bien pe na kuma moi bien na place moi bien ko ke imba moko. Ah bon? Yo zane mona marina la marina ba bi abeta ka makasi kasi aza sir na makasi na eti sir na makasi ya ngoju wana ngaka beta mwana wana parce que azale pena azale pe asilika makasi do abeta kaka to pekisa boyi vraiment mais na makasi bongo ezali dia quoi dia ba di kaka ndinge émission ezo le kaka
c'est comme mutaza lesbien te pon nazo comprendre vision qui lesbien te batinyo surtout balinga baza lesbien ba lesbien na danger ba lesbien na danger na ba ba chombo wana pe no mona pe na momi pe na ko alongola jo nande alakso tena la kisa uzomona wala kutu baza ba meilleur ba osala on kito ba tout comme ba lesbien ba mais ya tu et comme andimi yango ba oui marina la ba ndimi en émission abisa vina oui on l'a dit ngote abinza mbemo ko juger eza orientation mais eza normal eza ba sentiment ya mutu sentiment ya nzoto so nzoto ezo senga esala esali soko biso na ser mutu juger mutu ateka nzambe soki nzambe alobi na otika soko nzambe abi na otika te o continuer kati mukolo suka okosenga peka pardon lelo libo okufulisiki pardon pe nzambe alimbisio donc eza nango vie ya mutu ndenge mutu alingi azala ba sentiment ya bato eza deya makambo business déjà to yoka maso business kala ya makambo lelo te eza makambo kala esali maka déjà sikondi bato bapa muki basutuki bakomona onde griffe eno griffe te eno non eza griffe te et vie mutu ça normal bon ba pedi ba ça o chichi on a l'accès au téléphone te ko l'accès collection te pas moroto ko donc ezaka vie mutu donc photo to s'apaiser quoi donc to tika mutu na mutu sala o motema ni lingi parce que nzambe tanga ko juger mutu ko juger nga yote a juger nga na misana ngai nde balwa ndeke balwa ke non un jour ba l'acception vie na biso le na télévision yo ko mona ndenge okende lati OK c'est normal on a tambola ki malamu to tambola ki mabe donc ezana ngo loko ngo ekata mutu te soko zala na o déjà ozala na soko ko tika soko ko banda yo kaka yo kaka omonte eza malamu sali eza malamu sali omonte eza malamu te otiki to kana no voice oyo to kana no voice to meka to kini makimukimu ke ko chite vers fin ya émission na biso voice Sweden ngai bi mutazanga ba seba voice za 7e voice Sweden yanga ba 7e ngo mutuna voice ngo aifasa ngo to ezala kaka ba iba téléphone abi apesa ngo belle vie abi apesa ngo belle vie ni ba voice nani o suzi bantu tika ka to kana je parle là belle vie a bloqué Grasté Moli belle pour la vie c'est là belle vie a bloqué Grasté Moli pour la vie quand c'est moi ça la fille voilà c'est toi ni le quoi essayer bimi bo batina so tu ba ki c'est pas la peine la supporter des articles dans mon bain au supporter en hauteur c'est pas bien. C'est pas bien pour un biso artiste. À des fois, peut besoin qu'on expose biso pour rien. Ma camusou peut qu'on les canons na coulisse sans ebima. Déjà tant que tu as besoin qu'on insiste dans le cas pour c'est gravé. Mais il y a un de ma cambo. Tu as tes actualités. L'actualité, tes factualités. Non, non, côté ils ont confirmé. Non, non. Ils ont confirmé. Parce que na ibike yo za na kati ya monde jo na ko expliquer biso mieux. Na ko kate ko expliquer parce que mutazo ko expliquer bien ye wana ndi mutasali ba image yenda ye bien on est nga na ebité na ko expliquer ni na ko sati na obeta beta munoko. C'est pas bien. Tant vous avez besoin muninga faut kutano lo banae. Soko loko ngo bazo wele les anini na ebité parce que place bango bakenda sa mama na bango nganzala ati ngazala na nga trop chéri non non. Chéri non non. Nga trop chéri non non. Oyo okuti biso na nani. Oui, na kutu na ye. Donc nako nina banda lobi dans le bimeta to ponte. To ka na palais to solo to sa samisa na biso. Le mbakaite. Pin o lembandi. Ya wala so lembia ngo tulite. Tuli fort. On bloque le matin, bloque le rien ça. Na mungala tse baka. Na yebi wi. Na yebi chicha mo. Biso peto bangala. Biso neti mkwali boso alinganga na zaka bolumbu. Naka na roba pamba. Tika boy. Vérité. Kasi bangala bakipa basuli etinate. OK. Biso to bato la tamangwana to kena ngwa ipi. C'est ça. Trop mon pépé, trop l'air. Trop belle, vous êtes à l'aise. Pasi na robo ni muroto kozo. Ngani ozaka bongo après. Te ngazaka bongo sona zoka bien. Ali ape mbuma mama mkola. Le même jour pali mbuma. C'est pour mettre leg faliati. Azape na zemte poli ngai. En tout cas, oui. Et ça quand on réalisa bien ya. Omoni nzambe na sala nature asala masanga mbila atia na mbila asali kokoti atia masanga na kati asali koko
atie masanga parce que ça masanga moko biso bato to néglige kango en photo mila kango eza bien pour la santé masanga mbila masanga koko masanga kokoti mai ya kokoti wana oza na kati ya kokoti bato be ba néglige kango eza bien biso mibali tout le monde et soit na cabaret et bongisaka pe elongi oko soit nango donc oko tchanga pe na suki donc mai wana eza cabinet biso bato même atana lotion au pakola oui net biso bato liloba. OK. Hein? J'ai kokoti, ya mai wana. Vous comprenez? Si vous maillot ba tchè pas na yo. C'est ça. Il y a lubrifiant. On mélange peu. Et sili. On a pas mélange. Na bien sili, kasi ça maït. Il faut le boire. Si tu as l'appétit, si tu as soif. Si tu as soif, il faut le boire si tu as l'appétit. Merci beaucoup, merci beaucoup. Babone Nabiso ya Boloko officiel. Tenue militaire comme ça. Eza yango eza tenue à karaoké ba pesa bino parce que na moni la plupart ya bande réunion sur bazana kati ya karaoké. Karaoké. Na pesa bango bambo teska bazali hein. Ouais bango nyosto ba tenue oyo ba pesa biso na karaoké te mutu mutazana tenue ne dia na ndako. Lokolo ezo senga uniforme ya FARDC. On a dans un sorte de bien à parler. On a ba coupé, il y a salopette, il y a ba robe. Comprends? Donc ils ont tenu couleur dans la ligne. Basi ba kanga dia une fois. Moi on foutait na lemba. Ba kanga pina na la police ba soda la ninga sima sima. Mama yakana. Commandant Benga kota biro na koti. Ah, mama. Oza soda, on a PMF, on a vite, on a PMF. Tes camarades n'ont pas Fatou Sirène, Azali PMF, on a PMF, on a Star. Et puis on a Lox Boui, quand on a tapé qu'on a monier ni boui, béré, mon de béré vendit bien té. Hein, non, parce que commandant soit à la vie, papa yo yebiete. Oui, pilote. Il y a des années na bilamate, il y a la traînée kaka Pentagone na Pentagone. Oh. Eh. Après aussi commandant kasi pelé ngata moi des bouteilles. Oh. Kasi bon nata matolo matolo fuzo tamola nango tala bidaya commandant zwinga yanga betanga matolo siko tango erate nga fana longola c'est ça ya bon do mukile ba mettre obukana alongo nga pe koninga linga tana to seki ya ça va lobby so mwinga na beti su ma marque msusu donc ba comprendre déjà merci beaucoup Epela, c'était vraiment plaisir yambela bino Epela Ochichina bikeboza ko sepena banda kuna bino, on a vraiment parlé to sololi bakati pe to sololi mystère caché ya makambo akuta nango na kati ya musala na ye, côté positif et côté négatif. En tout cas émission na biso bo partager ngo bo like ngo et ça là vraiment kitoko makasi. Dernière question na biso projet d'avenir Epela par rapport ya musala na ye. Est-ce que Epela zo prépare retraite déjà? Au cours de la message ni na ba non na bandu na temps préparer retraite. Tu n'as posé question. Tu n'as pas honte. OK. Non pas honte. Nzambe moko yebini na sana. Donc on continue à vivre na sema na ye na selo boko na ye. Donc tu es na sima. Ezaka nde nzambe yala. Donc on ko déborder ko canceler nzambe na place na été. Voilà. Donc tout taila ka yawe. Biso za batalela yawe. C'est ça. Talela yawe kino suka bo moino ya. Aux affiches à poto te. Poto kasna uto ke poto. Boye bekite. Éviter. Ah. Na uté Belgique. Ah. To carton na obima. Gabriel Okende. Ah, et puis là, tu as un bout. Oui, na bete des semaines nga. Akine makam na ngati. Kapo no moni question yo linga poto te. Parce na poto kuna pe bango bazaka ndi to vandi boye. Donc so ba bi kuna différence. Différence exacte. Apa neige ndiko yaka. Nande bachaka propriété na bango ndenge bazinga bazala. Nde balinga balia balata. Voilà. Mais toi quand ndi moko. Tu respirer quand même l'heure. Mais bon, comment on l'appelle bien un site? Pourquoi il s'est perdu sur la liste? Bon, il y a des producteurs. Quand c'est qui? Oh! On est. Ah, non, répond une question. Bengi la ngai Bengi la ngai na bisa sur la liste. Non, numéro. Pour moi, il reste na kindaki. Donc na passeport nga. C'est un message ah. Ah. Ngani ngayo bengi la ngai. Pour yo lobi yende muta produit ba tene ndome ba na poto. Zoom na yo ka te gabe kindai ba kinda spectacle. Kasi on a bi obengi oyebi CPR tena. Te ngasko na benga te. Nga za system. Yo musala ne fo ganga. E musala ne fo benga nga.
On comprend ndé la kina ki wana na kina makamanga privé. Donc musala soke benga te na yakate. C'est pour cela mon milieu na zakate. Très bien. On comprend ngala za pena soke ba bengi yote ko za la presse ko ndima 8 na vai nanga. Prophète konda le barabiso moni kambo sala ya te vanda ku. Très bien. Ko kita mo la tambola to kuta na accident ko kuta na makamba bele ozanga ninga oza ko se défendre ko la ko kita tambola ka tambola vanda. Nzamba yebi. Yo benga est-ce que nzamba akachaki ngala benga yo? Si. Tu vois? Pour nous le bakeli donc ko benga parce que naza musana ngana nzoto. On comprend. Donc ceux qui to kende poto ya musala to kende. Ngala bani ko luka poto depuis naza na mpire bakuba. Hein? Banda na mpire bakuba. Si ba ninga nga bakamuke biftek ba joli ba kenda biso to tikala. Donc poto to mona nga eza normal ko ya kaka. Ya kaka na tana. Ya kaka ndingi pe yaki e ko ya na ngolo susu. Ne yaki e ya nango lisusu merci beaucoup epela ochichi question sukato elengi peza osona epela donc makambo esila te Jérémy Chaban était en osala musala na ye avant voyager tout le monde on a applaudir ye ba osepela ba comédie na ye o déstresser batou depuis Jérémy on dirait depuis azo ki visa comme combattu hein ba toi c'est personne makambo Jérémy te da point kasi mokile ba jalouti ba moni ke moto atombwani moni Jérémy ba réponse wana ezaka ya ko jouer eza gêna ye yango de salier très bien donc ceux qui beaucoup linga été beaucoup changer PGT visa ne singela kaka zongo pas au méritant na musana ye vous comprenez donc mutunyo so un pas na vie ay ba so un pas na vie accompagné ba jaloux so un pas na vie donc ba jaloux pe ba kisami voilà. Donc à mon nom grafté ba o ba ko betele maboko ba ko beta ba o pa ko kita ba ko tika la paix ba o tika la voilà il y a continue musana na sepelani na initiative ça le biso hôpital wana pona biso ba artiste moyen na muke OK ça li bongo ouais so za artiste aux malades que kuna ufuta mbonga muke pour zo soin na donc asalango pona ba ko fene baza kuna baza ka traitement au fele on se comprend ba tumsu ba ko fa pona malaria pona comprimer kaka kini muto mais si vous y a salé le cabon est-ce que batu ba olingae batu ba olingae te monde ngala kisanini ok salon on a bolingo vous comprenez azala muke kaka bazo salon na bolingo so ba olingae te so ki nzamba salingi nga mona nga paste nga boya nga mais so nzamba linga apparemment qui pa penza makamute kenga ki pa mama batu te o s'imposer penza na ko na yo oui na ki pa mama batu te ngala ba no ko manani malandati yo faut ça non ça non ça to kutani total balance pour les minutes so continue na télévision ya kin o yo ka cour commune mama pela beta mabe na maboke na donc smigolo ngande so zongi na nini kuna na YouTube okuta mama pela za kuna zo beta mama pela sila te aussi la tepo tant on avant na temps musala ngai no répéter musique est-ce que bazo chaka tombo mona ka iloko binding na bimisaka émancipation de la femme hein donc toujours continue na kosala mais dans l'ombre to boyinde batia biso kama kasi po bakoya ko lia biso. OK voilà merci beaucoup batu ba retenir ni to combinaison de mission na biso batu ba retenir kaka que musala na biso biso monde batolinga ki yango pinzambe ya tialo beaucoup pour to sala ngo alors to sala ngo na kimia to sala ngo na bolingo to tika ba désordre ba querelle ba ko finga naka ba ko kitisa naka ba valeur ils ça bien ils ça sonné pour na biso na bino ba artiste tozo mi benga so to beaucoup plus exemple ba artiste ba mboka mususu po tozo comme même pas na catégorie na bango likola ba kama mike ya ko finga naka ko landa naka ba désert inutile dans ce tout moment comme un vrai artiste donc au beaucoup ko retenir yango na nzamba bomba abatela tout le monde ko linga olanda mama epela na boloko quoi officiel boloko mal prononcé ngi beteli bako sangana mino andona mungala ti ndona mungala yesu na ko benga suko mona te boloko ils sont en Dorcas, voilà, Dorcas Bolokoko. Merci. Vous me moi Dorcas, hein? Nous avons bien été donc Dorcas Bolokoko, tout votre talanga. En tout cas, nous avons un abino, vous abonnez. Pas problème, hein? Oh, si vous prononcez Bolokoko, ils ont ma prononciation.
Ah, le lemo glissé. Le lemo, si vous temps, on y en a le barrico, mais le moussous. Ah, ça scandale. Ah, ça scandale. Vraiment, donc, kitoko trop, on va tout balinga maman et puis là, nzamba bomba bate la toza la kaka, tout tika mabeto sa malam, tout la ksaka bolingo. Voilà. Merci beaucoup, n'ababonné nabiso sa boloko officiel, nabi ki bozaki ebele, bolanda ki biso en tout cas. Tout comme na suka émission nabiso nabi ki bosepela ki nango pe bolinga ki yango. En tout cas, rubrique ya sika yango wana mystère caché trop yamba ba star nyon so sorte nyon so na ba musicien, voire même les pasteurs a wana boloko officiel. Bo partager, bo liker, bo commenter et ça là vraiment bien makasi. Laure Bissalou na Belgique et la cadette maman Marie-France Bissalou Bambo Tebele, Michou Bissalou famille Bissalou Bambo Tebele, pourquoi pas na yemoko maman planétaire mam si la Bissalou Bambo Tebele, maman Dambote lo sako ba